Tour du monde et dino image yanga motema na pesa Anise Ndombasio les Parisiens yanga motema na pesa Tour du monde et dino image yanga motema na pesa nananya Anise Edino image toko mona sito yo Panja sango ya Congo yo Panja sango ya Congo Edino image Panja sito yo Panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc bisonya so simanango 999 Panja sango ya Congo Edino image Panja sango ya Congo Bana Paris, Bana Londres, Bana Belgique, Bana Hollande, Bana Suisse, Bana Canada, Bana partout. Panja sango ya Congo, Edino image, Bolanda yango, po yango zana makambo ya solo, utakana source. Edino image papa, Edino image, ye aswaka, tina source, ata fin fond. Tour du monde. Edino image Panja sango bilili Yekola koloba vérité mama Lwambo makiadi Franco alobaka solo Mobuki lokutana ndokise moto moko Tata na bino zabolo edongolo miso Okoli moi na Margedon. Est-ce que na kosi dit le tour du monde Bakoli moi Coucou, bonjour à tous, Karine Zololo, Naebike, et Bele Bolo. Maman, ilungi kumbendeni. Makamni Karine Zololo, asali ni lungiwa. Maman, mwana mwasu, alinga sanya, alinga lobani, aso kendo wapi. Atabino moko vraiment. Non, lobana mingite. Mena lobana noa, atabino moko. Ba fille Bele ba komika na internet, na Facebook, na WhatsApp, na Twitter, na Instagram. Kutuba video zanga china. Umuna khamu tabani. Ye moka. Yib sangana. Problème nous ani. Maman, problème nous ani non? On yébite wa kitoko, pour ba yebiso. To biso j'aime. Hein? Oza mobile alingio. Tam so za mobile na yo. Ozo ke no pe musala. To va no ngala ndaro boy. Alors, on va faire une vidéo na o la section ndenge au petit fond de tene longi. Hein? Utana nanga mona otana na za même gêné. Hein, na miko o sala on dona moni on pena ke non et les cas ke bele ki ndoki. Hein? Au petit fond de do you ne bandu bodiki. Allez, you wala. Petit ça batalo. Bandu bandaki. Hein? Ce que y a ça non. Et longi déjà ce monde a changé. Aujourd'hui moi ressembler nanan. En fait on mi lingaraté. Il y a un autre parcours là et bela maquillage bon au comment parcours na maquillage awa pour ça la zola mundele oza mutu mwindu. Ato o salu semblant de ni zo mona nkoza mutu mwindu. Hein? O mi mamuli donc il va bossa ni longi na yo donc tout ce bapote na simana sur mon mobile mutazana tout mon la moisi et je bana soute soza mo sa mutu respecte-toi osala soza mo sa mutu respecte-toi oui soza mo sa mutu mobile yana sa ko ba complimenter solo la na yebiseri que non mobile nanga non solo nga ba complimenter na komi ko se gêner ti de comme ko pesa nga ba intention ma bina ke na ba internet si na ba WhatsApp na Twitter na ba Instagram na sala mo ba vidéo ya 5 secondes 10 secondes pour na retira ka ba ko séduire ba on a l'accès bon que non que na ba sanga j'aime tu es trop belle tu me séduis tu es belle le ba mbaye no l'accès sur éviter ndi ba le ba na mbali na moi si je t'aime l'accès mobile na yo Keyo qui ne ko pakola kababi mi pakola pa o pakuli fo de tenyos donc katika cha mulangi no mobimbo chene longi
mascara no nyonso tiongo ne longi tala rouge à lèvres donc osali kati mobimba crayon na maquillage moko siko yebisa ngai pour sani tala plus grain de beauté you wanaka ono zocha siko la sini tant de maquillage mais donc comme mabe au changer oza su yote elongo yo et comme elonga mutu msusu niti na ki naturel c'est plus joli niti boita na peti ki si bana elongo baby na su ngate kitoko te poni boli su naturalité faut tu na bino pe ba maman na bozo sala ka n'importe quoi na ba YouTube on kaka tuto maquillage ani ko déborder c'est pas la peine. Maramizé belé qui est important pour s'apprendre entre nous. Hein? Si que moi on aux autres bon. Mais sur le lingo c'est Dieu, aux âmes mobile mozo lingo c'est Dieu. Il sait quand maman que je t'aime. Ou le sal rabi sur ma passe bon on la mili ma bat. Au c'est Dieu mais la batte belé bon na ba Facebook na ba Instagram na Twitter. Hein? Ou le c'est Dieu mais belé bon. Il sera mobile wana o yozo linga kaka nan amono koza kitoko. Il sait quand maman chérie au moni ngandenge ni. Chérie, je t'aime, mais c'est quand maman tu l'aimes. Comme mes marabiso, tant que belé, tu as Instagram, tu as Zobana, tu as Twitter, tu as Zobana. Hein? Autant la paix comme les Congolaises, Bonico. On que ça tout sonne belé, ça t'a pam. Hein? Ma maman n'a pas à Londres, binopé. Bozo sala ba tuto maquillage bon d'accord le tuto maquillage lobi tuto maquillage lobi kaka vidéo wana avant sala ngo oketa wana ba vidéo ya banana ya États-Unis wana ba jeune fille États-Unis bazo sala tuto maquillage wana même ba idée na ba encore ozu osangisi yozu poudre na ya pembe ba to mwindu oto sala la Johnson wana Kinshasa allez osangisi okosa biso ke nouveauté allez tala botika na buzoba ko tozonga na batu tozonga na batu sous moi tiki deni na tiongo belé bande ko na sabino donc faut na changer ka hein beaucoup miko chati awa pour ça la soki matokolo ozana ngote ko tiongo bo mona kamba mo pra et bebu so longi maquillage basala ngo so lingo ke ne feti to penoza ozana rendez-vous moko amoureuse mais ko déborder te et longi et sala ke ebima ya yote non c'est impossible. Et puis, tu tombes au salaire rabino, ba maman Londres, on a jeune fille à Londres, ba maman Londres. Non, tant que comme on a pour na kanga ngote. Oh, bonzenga moi si, sokola, là t'as bien, t'as maquillage. Bon, nando chango chaque jour, na comment ral roi ngate. Et le minange zo mona keza su ngate. Na comme ko ko musa na retard pour likola maquillage. Yeb sanga siko. Mobile nanga zo reconnaître nga susu te na tongo likola maquillage leke belé ne longi bo to exagérer peut-être maman maramsu pena olobeza susu te olobi da maquillage to longwe bon si comme susu nini yela biso susu ezani bo comme ka yangwana te mo bwana comme so oloba te ka maquillage yo ba marama maquillage na kisasa o boniko bo comme peut ko exagérer boy. Pour bien te bien tout c'est là bon l'option va m'assurer pour la wana bon maquillage d'accord l'accent on a placard d'autres tandi bilamba ban l'accent on connaît na frigo na ndenge otondisi frigo na biloko rolia l'accent on na chambre ba ndenge nettoyer ndenge ranger bien l'accent on va devoir ba na so sala kango tuto maquillage bon papa la olambeli papa ni le la liani bilobela mwanza bisalela mwanza bikopia mwanza ba complexé kaka beaucoup si bana batamikeka atie maquillage nika mbongo na yo lia ke sa maramsusu tamfa so makutu mwa kaina baksa kaina na trousse na classe tamfa baksa stylo na trousse na classe tamfa baksa kaina na sac à classe tamfa ko so mama kamne msusu o c'est important tamfa ko aider maman na ye après si mbongo na maman ne peut pas sala te ba course na kata ndako yo kaka somba maquillage ngana pa ko la make-up du fouati make-up yo bi pris à make-up hein oh black opal ozo pesa ka ba Dior ba comme mon ka belé cher
Oh yozo pesa moto akene ko somba. Hein? Aussi longtemps qu'on ko sunga la ki ça que non, faut que dara ba parents na ndako, faut que sunga ba maman na ndako. Bosaka na te ba maquillage ko bima ko tambola. Pourtant on la ça ka maquillage, yé pas zo mona na maquillage na bima na ki ko tambola. Si ko tambo bozo ça tito maquillage, bozo la rappel suite. Que ko maquillage za rappel na fête. Sukaka wana ndeko ko kene ko tambola te o jeune fille. Ozana âge we ko cha maquillage te bo lo ba profondément. Pourtant bo tchaka tito maquillage ou la ki si biso ka maquillage. Après conseil ni eza na sima wana. Ponga na ebika soko tie maquillage eza poka robimo ke tambola. Lelo ba fie bele ba komi ba maquillage kana na moi na butu tito coiffure, tito suki nini. Tissage au braid au nini. Tela romami ka mutu bimba ki ko tondisa ba meshe bele ya gris na mutu. Ya wana nde boya la sabatu. Masoleze belé à enseigner congolais pour te changer ton mekako bongisa. Na maquillage on s'en fout. On a trop parlé de ça, c'est trop. To boy to lembi koki. Stop. Ni na ngoka beaucoup mo tu ba Instagram ba vidéo na Instagram ba fi ba comme que vidéo na Instagram ti ko séduire mi bali. Moi la bato mono ozoye baté on continue engrainement mo boy. On continue ti et loro mo boy et comme on a moto comme on a ka ina maki kitoko. Allez na la sapi bato. Allez, o comme no ba comme na ba on linga yo. Tika makamba bozo bebisa bana bat bozo enseigner mais bozo lekisa ezo leka et comme il trop kaka yango trop to lembi o pesi conseil loko na longwa leka kene na conseil nsusu kena conseil nsusu tika soka na ba maquillage tika soka na suki yango kate. C'est pas ça seulement qui fait la femme, c'est pas ça seulement qui fait la fille. Alors que to yebi ke ba maman surtout ba jeune sœur bozana beaucoup ko enseigner biso makambe belé keka suki na maquillage tin. Narolia suki, narolia maquillage. Après ce qu'on maquillage na suki dans ça ndeni. Donc il n'y a pas tambola. Est-ce que la kisinga na lamuki na tongo na stokoli na bongami na kombi ndaku na pangusi ndaku na bongisi ndaku na classé bilamba na classé basani na pangusi basani na classé basani place ezalaka na classé ba lutu place ezalaka lukelo kono classé ba lutu ba fourchette bani bola kisi biswango. Kaka bando bandana na maquillage. Bozo ko copier kaka o mindele bazo salaka ya mabe ya ombine bozo landaka. Maquillage c'est bien beau mais c'est trop. Si quand on maquille après ça l'ini. Et ça les sukoni. Bon Nico, et sous ça la tout le monde a muto et ça soit longino te comme longa muto sous. Tu veux quitter l'histoire na Facebook ah. Mundi bona linga ki moi si alinga ki nzoka da linga ki ne longi ya maquillage à monela ki na Facebook. Ba ke là la place mo ba la mukabo longi pe na totalement yété. Yété muto sous mo ba la bi non na lingité. Boson sambon à liba. Hein? Et so sala ba dega bolongwa la ba excès ya buzoba o sali loko bien ko kangama na ngote po ba ozo ba vue ebele ko kangama na ngote trop d'excès monotonie trop déjà vu on est fatigué du déjà vu ramène-nous des nouveautés bon la so ba nouveauté bloka bien ba conseil pena ngaso na moni ke non édifier ngai ba conseil buzoba na lola pona to tia maquillage te na lola. Alors arrêtez un peu s'il vous plaît. Voilà vraiment Karine Zololo qui aime bien châtie bien. Nabilo peut toujours châtier bino. Faut pas exagérer quand même hein. Aux autres raka ba maquillage moi na ka pe au fin na no mobile banka no pe belle respose no pe respecter. Oh za no pe ndumba moi ça mi ba le belé. Yango yeko la pe ba ki maquillage en makasi bon pour que na reséduire ba. Faut arrêter un peu hein. Merde. Bolimbi sangal. Bien, faut que c'est Gisèle Mandangi, hein. Mandangi toujours en direct. Donc Mandangi va saluer makambo bien na Kinshasa. Na Luanda boye bilu to sala masolo to kanga masolo. Seconde zabongo zake boutique Liliane Mandangi et kangi masolo na Kinshasa. Oh c'est pelité, asa mukili na ye. Bonjour à tout le monde. Masolo Mandangi bandakala. Et bandakala depuis et dit no image à yebi bo sepela soli mandanga sasayo au sasayo ale mota le baki tezo papa seko papa bo sepela selo on a yebo encourager o aza besoin lo kwa bengi ça la beti tout na kile ça la bien moninga zui sepela voilà venir bozo entre matonge na kasavubu so bika na boyoma wana to bo mingi te potara na boyoma kana kasavubu na ponga biwana na face un passe imprimerie pour moi na ML boutique la boutique est moko ML boutique Mandangi ba koti masolongo
loso olingi te sala mokili na yo moko boyebele boza desite toinvite bino eyindi donc boya bosepela boza desite jalousie ezala te emel ye moko deja tonda banda masolo kala tolandaka bayaya nde banda masolo nzambe apambola biso vraiment botya loboko en tout cas merci à trop gros bisous à tout le monde masolo kala kamba nzambe na bana na ye donc nzambe la azosala fo oza reconnaissant topamboli nzambe na nyonso kitoko babi butiki yaka moko basalasala babutiki na bango esimba te simba mais bamandangi bakoti masolo on devait dire bobongama ml butiki yaka moko nayoko ona sangola bien mais boloba te tolobela c'est Simon tonda nzambi na kochebe nayoka ngo banda kala komo nango nini c'est Simon tonda nzambi butiki moko Elena naleli bino mabe bino tu boza kitoko na butiki mungwa natia ekoki te mungwa totia ekoki te mungwe natia ekoki bakobandela ekoti tiobo Solange aye Kamuke aye Solange aye Kamuke aye Solange aye Kamuke. Retour à l'authenticité. Mesdemoiselles et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Voici pour vous Solange Kofola, sexy chocolat. Fumupa Adolphe Mozito, honorable Robert Mina. Mama ban Africa Congo na biso tosengi ekende liboso. Totelema tobina totombola maputa toyemba mama. Ba chéri toningana. Loke toningana. Mama njo toningana. Chéri toningana. Groupe Dikina, Didi Kinwani, Tiacho Mbala. Mama ban Africa Evelyne Douche, Fleur Lola. liboso. Totelema tobina totombola maputa toyemba mama. Ba chéri toningana. Loke toningana. Totine Wallace. Mokonzi Alain Akwala na Brazzaville. Alexis Yambamoto. MJ Soleil. Studio MJ Serge Kabambi le Grand. Edwige Kabubu. Chico Samu. PDG Marseille Moutambaï. MJ Verkama, Guylaine Lianza na kata Genève. Kérosène Kalonji, Papa d'amour. Gigi Bemba, Marina Kalombo, René Labé. Tambusa malembe bato batali boso sopere mkwambile tambusa malembe bato batana sima santa likolo na se Julien Mondele Richikanga les stylistes de Lyon. Ma maman chérie Christine Boussala. Lisette belle attaché public. Ah bino bozolo bina te bouge ba ase talento toma meningana. Bamama na biso ya poto Christiana Kwasa na Pepe ya Kudi Frank Mobilandila Alpha Ngungu na Château d'Eau Mbuta Lombe Moïse Katumbi boss de boss Américain Watelo mokonzi ya Italie Chetemba Kayembe
Papi de Berne, héritier Scram. David Kapala, 7e art, Judith Tela, Olga Onema, Trace TV, Africa numéro 1. Zeki Nduru, les léopards de la saga, DJ Piroger, DJ Miel, Moyoki Solange, Sexy Chocolat. Gaylor VIP, Tania Bouilou, Patricia Champagne, Gino Baz Compressor, Richard Moutambaye, Aïe aïe aïe, jalousie, ya Jojo, la jalousie, tu peux pas supporter. Benano Kenge, Edino Image, Papi Gento, Lobé la vie, Bovik Lianza.